bango bazaki koyokana basalanga chantage, c'est-à-dire tout le bandeni jour ya concert to avant concert faut pas bloquer ba portable na bango ba obligé nga makambo fona sala soki te ba obeta te ala na koyaki na ba voice wana ah bon les gens n'ont pas bloqué ba portable mais c'est intéressant ba bana za bloquer ka sikoyo yona na tini bango na bengani bango nokino ba bloquer déjà donc on a un soutien à Fabregas, soutien à Héritier, soutien à Ibrator, il y a Buna Filé, ça dit que Bangout, il y a Kofi Olomide, parce que bon, on a Kofi Olomide, on a donc les murs de la matation. Ça dit que espoir yamboka, blague exatée. Pour batumsu balo bakaka, te bobo na bona bonté, type on a botama pena na talent. Comment ça la banzembo banda ka ti le za la ka bien. Moment na Congolais expliquer ka ka ibu salate. Batu ça dit que Batawenge, il était comment Blaise Boula. Alors Salawana, Batunaye quoi, même il est mort physique maté, mais on a invité l'artiste tout bas Salawana. Voilà, donc on a la chance pour tout le baquet, ceux qui battent bayete, donc mon ordre de PSMI pénaté, mais ceux qui il fallait à l'obika qui non, pour se payer sangai. Au moins le problème il a fallu les années. Aïbike, Azana battu, faut le bango, fallait Azana battu les kangai. On comprend? Faut le bango. Tout le monde qui fait répéter à la bateau au Lekangaï. Mais bango bayebi valeur, il y a beaucoup de fleurs. Na fleur, beaucoup dépend de la couleur. Mokote kote, ngana za rose. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Pomo ya kolobe izate, mingi ya kolobe izate. Go. Rythmique. Si. Si. Ouais, Junior Wendo. Hier, nous avons fait un émission. Ça, la première partie. Ça, on a orchestré. On a dit le bienvenu. Donc, Azar a eu la cassette pour la chambre de la vraiment, c'est bien, il y a trop. Junior, là, madame, vraiment, que papa reconnaître que moi, on a eu à son bout. Il y a pas de troisième hélicolo, autrement dit, l'équipe, on a tapé bien. Donc, ça, on a les 12 autres dans le stade de Martyr. On va représenter papa dans la Bakoko. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc, c'est ici. Température et comment des animaux m'avaient pour le moto. Berger des bassins. Agnès Bouchou, quand il est au moment comme il va, mais c'est le lit puissant, on a grave la taille. Pas pour payer mon collègue qui est au sommet, ça. Mais non, elle est au bout. Oh, chérie. Oh chérie, ma soeur est comme il va pas sur les pieds. Oh, c'est. La calissa qui va la guilla, ça m'a quitté. Sauf qu'elle a quitté, mon colon la caille. Mon téléphone qui est mis en tête pour la télé, la camion. Mais ça va y est, comme il y a bon ça la télé, c'est lui. Il va y avoir un peu d'ailleurs, la démence à des sous. Si mi muke difende kama l'hôpital yano kumama na sadi chance noki ukona kosa mabali amaya kama kwaka
On l'appelle le berger de la salle. Yellow Mambweni, le monde de couleur. Fanny Amarouna Koboki, mais sans patane, c'est nous, ça y est, j'y vais, Koboki. Sani Mamoni, Nangani, héritier, Koboulou, Koboulou, Nabouche Matobina, les faux mitterrand, le berger de la salle. On l'appelle le berger de la salle. Yellow Mambweni, le monde de couleur. Pour le matin bien, tu es bon de récit. Elle a eu des puissances. Pour la foule de vie, on a dit le Seigneur mérité, oui. On le berger de la salle. Il y a le monde de couleur. Pour la cabine, il est pas dans le vraiment, les lois étaient pour le sec. Les lois, ils sont sur le check et mon poteau, allez de l'eau, il y a pas. Donc, dans le question, Baboga va l'équipe dans le question. Baboga va se donner dans le question. Le check et mon poteau, allez de l'eau. Ali na mambo yo excuse na ota domaine de pilote là. On a fait un bogar na. Ouais. Bogar va se bien. Mais la chance c'est kaka. Bogar attend. Boko ya hivi ni mwa sa bogar na tumenya. Alors mi boya hivi katali bogar ko baba patanga yanga ite. Si vraiment le pas bon balai il fait yanga ite. Bogar va. Abogar nous dit qu'on va faire. Ouais, abogar il y a ça. Là, vous êtes. Quand je me suis dit, ah, vous bien. Ok, abogar. Alors, vous avez maintenant à voter dans le question hier. Et vous dites que vous pouvez arrêter là. Vous arrêtez là. Vous pouvez avoir quelque chose. Merci mon président. Esclave. Aouti Paris, aïe, uniquement pour avoir un concert. Vraiment, soutien dans ma place. Nous avons organisé là, donc on s'est sous ça, pour tout le monde. Il y a qui depuis les 17. Il y a des associations qui ont encore. Délégation Zali, Pana Paris Bazar Ali Manza Airways, Suzuki Bazali, Rictino Bali, Pana Paris Bazar Airways. Azawa kuna concert aussi on a une équipe de tout bazar pour aller au biloko beta na biloko ya sika vraiment on essaie de travailler bien bagogaro bomoni baza bagogaro banafika là avec de l'autre merci mingi de checker mon poteau avec de l'autre ouais. Alors, merci Mingi Junior, le monde de la Bisso. Pour ces pays Mingi. Merci Bijou la reine, le monde de la Bisso. Merci à Patrick Messassi. À Fabrice Padzou, le monde de la Bisso. Pour ces pays Mingi. Merci Junior Wendo. Bonne chance, préparation et les palabres. Voilà, merci.
Olo bali loba suka zina pona yo. Loba. eloko nalingaki kaka nasala eloko nalingaki nasala nazwa carnet na biso CG osolola na directeur na biso Senghor Kaletondo tozwa carnet moko ata mibale ata misato mpo toyeba inondation ndenge ozala mokolo wana. Oh ouais, la musicienne tu supposes. Après quelques jours déjà, toujours pour ça, on a déjà na Milulo, toujours le 12 août, dans le stade de Martyr. Et aujourd'hui, tout ça, les descentes dans le terrain, na Maki, et si quand était na Moko, il y a artiste Mboka, na Bisso, Félix Serwazé, quoi, la production qu'on préparait déjà, activité OYOP, concert, c'est-à-dire après francophonie, Mindele va rebraquer sous Mboka na Bisso parce que production. Il y a Mouné Neza le 12 août dans le stade de Martyr avec Monstre d'Amour à qui je dis bonjour. Bonjour Glody. Vous n'y sentez? Ça va très bien. Mikole Belé, hein? Ouais, Mikole Belé. Toujours Lukana. Vraiment. Voilà, merci beaucoup Monstre. Merci à ko ce temps parce que vous avez déjà marqué, vous avez préparé pour le stade de Martyr. Et vous évoluez? Ça va, préparatif ça va. Hein? Donc je suis très content parce que d'abord on est en bonne santé. Les musiciens, ça. Juste à 0 mètre nandako donc ici toujours ça la répétition na ici ba mise bazola là ils ont pas pemeli so tamoli pendant 1 minute donc bungi quoi voilà donc bazara en face il y a PIV d'autres travailler ça va. Alors pourquoi choix on a pour ça la Maki Awa sur place parce que la plupart il y a ba orchestre beleza avant production menene ba bimaka libanda et puis bazongi pour na ça la moi ko capturer moi bat mais quand même yo dimi ça on a 4 ya commune là. Oui, Kobima wana échange la chorégraphie. Kobima wana échange le côté. Donc même place bokeyi wana. Ce que propose wa monite ana lopango, tout ça à peu près na 17 mètres il y a espace ya Kobina. Place bokeyi wana et comme faut louer ba salle, pour ça la ma belé ça ba inconnu. Ba travailler na ba inconnu té. Moni parce que na ba projet minene boye. Et puis on a se déplacer na ba tout ali 49 tout ça, OK ce moteur wa 49. Na ovager na nani, na otika nani. Je pense que les alliés choix que pour se déplacer ils ont problème les alliés choix groupe tout la moto ninga moni na cadre stratégie ou biso stratégie les alliés tous attend pour préparer spectacle très bien tous à la musique dans la centre de soins voilà baso biso na même bangungi to la maladie presque moko quoi donc to bela na biso. Mais quand même moral il y a artiste na groupe les années ni attend ba préparer stade de Martyr, musicien, bazan de ni moral na bango. Ça va, baza tout le banding très chaud, il y a livrer concert wana quoi. Donc vraiment motivation. Et là aussi c'est pour ça yango wana. Tout le monde comprend quoi ça pour s'investir pour les camo et les bien. Je pense que leader nous surtout à c'est pour ça na musicien boy. Voilà. Voilà, au banda na biso api Félix Wazé quoi parce que ba tout nebelé, au banda na biso na album nini, tito suka na album. Non, on est dans secret spectacle. Il y a un déçu. C'est dans le bas match à 4 points. Ils ont le camp à podium. Les musiciens sont artistes sont leader. Podium est un podium peut avoir un problème. Il faut que la propre soit bien. À part il faut que le spectacle, il faut que la son est bien. Mais évidemment, il faut pas ça. Mais quand même, cultiver a déjà banzembo te au bima on a. Oui, banzembo je senga manango mais to kolanda ba demande ba tonyo sauter. Pour aller au senga to beta taba sans zembo. Sans chanson quoi. Alors que spectacle va na 15 heures et ça juste pour 2 heures du temps. Na sengi na ba congolais ka 2 heures ya vie na bino. Jour wana ndenge ka francophonie zo salama. Mais au salama siko na ma musique quoi, c'est-à-dire les la indépendance ya spectacle ya Congo. Voilà. Donc toujours préparer le komoko nous sommes sponsors na biso nzambe donc talaka nzambe soka bénir eloko ndenge zalaka nzambe soka bénir eloko ndenge zalaka. Mais Félix Wazé quoi question na moko ba leader ebele wa beta stade ba développer biso tia ba entrer na bango boyo zali Michael Jackson d'Afrique oza muto okoli pena na monde spectacle wana pena marambu na yo entrer dans un stade aux André. Moni wana ngana ko bango te. Est-ce qu'il y a un avion, il y a un type, il y a un hélicoptère?
ata oye ndenge nini suka na fosa spectacle woni soko pombe na ngezali ndenge wana ata baye kotika yo na banyama toni na ba léopard babimi batiki yo ça va mais bango bakozonga sikoyo bina yemba batala yo donc ba entrer wana to exagérer yango te quoi mais bayaka stade nani bayaka stade na spectacle plein to champion pour na wazeko donc zola na ngate na bima te za 4 points 4 points mais siko bayaka stade nani parce que les autres polémiques eza sur wazeko banzembo na ye mais oza trop basé na spectacle est-ce que banzembo nini pena bato baroya oyo ko binisa ba cultiver pe bato tout ba la production na yo oui erreur mo zo salama bato zo kanisa soko le spectacle deux ans mama obina non Céline Dion sala spectacle na mo na ye on comprend pas son problème ngozali arkeli ba ebile pona mama obina te ba ibani pona makamu ya oyemba voilà donc mutako sala pe spectacle na spenaye côté on a déjà vous allez déjà au CPLA ça spectacle deuxièmement nous avons ça un spectacle na koyemba na ye et puis na kobina donc élément ya spectacle ça la mon côté mi balete Michael Jackson auto yebi mingi to retena kobina na ye moyebi ka ki chanter donc azako ça spectacle na aspect na makambo ya koyemba na makambo ya kobina donc nyo surtout wana voilà inconnu pour na ngeza lika bilo mi balé na yebi na sonde to réussir en côté pe na yebi te public aux ali boso na ngai mais dans un souci à public mingi te parce que na yebi ke bato ba kozala d'une part d'autre part bato ebele ba na concert oyo na live streaming c'est-à-dire bato baza libanda ya Kisasa vous avez même cas dans la province na biso ba Congo central et pas ya gouverneur na biso Gibando Ndongidi et cause la bato baza na est voilà et cause la paix bato baza na ba pays nyo surtout oyo ezali ke baza musika na esika ya concert baza la possibilité ya kolanda na live streaming donc obeti rdcplay.com on a séquence mo ezali wana on s'enregistrer on utiliser carte bleue na yo voilà $5 kaka on na concert mobimba pena quoi donc voilà et nazo beta pe pona bato wana kutu bango ba ozala mingi koleka bato baza na stade ngamba plein zo lo belelo hotel non parce que Glody moto azokende na zamba omituna te so akuta banzete ayebi ke no banzete ezala kuna stade pona kobeta yango ezalaka demande moko esalami donc ya bacultiver babino présente wana to RDG belé plutôt zelani biso pe pona tobeta na stade moni eloko zo motiver ngai ezali besoin ya bato ba soutenir ngai mais à part bango tozana na bato to benga ba mélomane moto asepela kaka na musique ebi ke mucha kokota match azokumisa pe deux équipes te ayika pona elengi kaka ya ballon bato na bazali donc biso ba koya na kaka pona elengi ya musique yana ngoteke nani azobeta tozana mokonzi suza kutule ya uti poto ayebi yango ke na Europe omoni na basala lokola ba Olympia ezaka na bafanati bamelomane mosusu asomba babillet mpona baconcert nyonso ekobeta aza moto ya motu te ye aza moto ya musique donc soki na Olympia yango omoni baconcert ya baolympia etondaka pourquoi parce que d'abord mpo beta kuna eza facile te ntango ozwi date ozobeta mingi bazalaka na bazala déjà baabonné ya Olympia donc asombi déjà c'est-à-dire que asomba déjà le mosusu pour l'année concert nyonso ekobeta na concert te mais activité nyonso ekosalama na Olympia akoki koya koma koya te mais aza déjà na possibilité à kokota moi je pense que surtout combien un jour esprit wana ozala bien pour na développement ya mboka que eza na bato so basombi abonnement ya makambo nyonso ekosalama na stade évidemment osomba ngo kama moins cher mais otia bale ya koya otia concert aozala wana otia théâtre ya kozala wana je pense que monde eko évoluer ndenge wana on comprend une place ya donc naza na souci ya makambo te ke o bato bakozala wana parce que bato bakozala. Mais quand même, côté promotion, il y a Stade de Martyr. Pour Nayo, comme il y a 100%, est-ce que Motonio, ce Congolais, toi, il y a un Stade de Martyr, tous les ans, la bande comme ça, il faut accélérer la promotion. Seule façon de voir si vous avez la c'est la prévente de billets. Tu as vu que le stade est à 80 000 places. Net biso tisiko tout est à peu près 20 000 billets. Donc c'est que 60 000 est écalé. Voilà. Donc il y a un moyen de battre que il y a un souci dans les alités. Mais si on préfère sur place les mêmes jours. Surtout quand on a des délais. Mais tous en le premier. Mais le 11 août, il y a les 12, le 11 août, Pasteur Wallace a typé date. Banderoba autour par rapport à Podium. Parce que Podium est installé 2 jours, 3 jours avant production. Mais il y a les 12, Pasteur Wallace a les 11. Oui, tout de suite, au solo là, na équipe, il y a Pasteur Wallace. Mais na imona to sololité.
on fait déjà boyer. Normalement, il faut tous en avoir des podiums. Il y a Pasteur Walesa, non, il y a Bissopé. C'est simple. On ne faut pas le podium avant. Et puis, il faut expliquer tout. Jour où Pasteur Nabiso Walesa Salam, l'activité, il a dit que jour où on a eu, mais pour nous respecter, il y a Nzambe. Non, vous ne pas ça. Aussi là les 12, aussi là les 12 parce qu'il y a aussi là pendant 21 heures tu n'attends. Pourquoi pas? Écoute, onction aux alawani au saranate. Donc tu as passé déjà, ça déjà, donc tu as ta chance. Tu as passé avant ni tout mon matin n'attend. Donc banduga mike ba kimi déjà ba bi ke botika, moi nanza me swali na beta. Donc ils a bon. Quand même aux amoboloté. Non. Par rapport que l'on a l'instrument. Non, il y a ba on va le kaka mbang instrument na podium. OK. Première possibilité. Deuxième possibilité, Zali, tu as un podium moko. On a décidé pour mon podium. C'est que on ne faut pas garantir que est-ce que pour noki ça va. Si on noki parce que c'est le podium moko. Voilà, c'est le podium moko, mais par rapport à l'invité, tu as déjà annoncé Bisso Maestro Fabregas, au hasard parmi les invités nayo, il y a Stade de Martyr. À part Fabregas, il y a encore des invités au Bombel Bisso. Oui. Donc ils ont Kofi Olomide. Tozana papa Jano Bombenga, mais tozalaki pena Barbara kana meloko comme mokonzi. Donc surtout poste où il y a fonds de promotion culturelle FPC. Donc moi il y a l'activité on est au salate. To remplacer pena mututepo Barbara nanena lobako ya boye bosu wapi. Bosu ba neti Barbara bozule wa. Talaka neti mboko neti ba Guinée azate. Neti ba Tchad ba na Barbara te. Donc baluka kutu transférer ça la mapo la diva akende kuna ngana benga ke l'actrice. Non, kaka yende, mais on a bon bala basi ba wemba. Voilà. Voilà, mais président, l'autre mot c'est l'épée moins polémique dans les réseaux sociaux. Balobi Félix Oisé ou Balobi Azozela appui aller qui n'a fallu pour pas porter na warrior dans Stade de Martyr. Est-ce que vous confirmez biso pendant l'émission que Rosela peine appui a fallu pour pas? Non, Rosela il y a appui car il y a fallu. Et puis d'abord il faut remercier Fali pour au moni tapis au bachara na sewana. Asa pesinga ngo ofele. Voilà, les singa la bino kulutu zo tapi wana bon chana se o baloba ote bobe sa pelouse tapi yango wana asa pesinga yango les aka ne biso to ke no swango to ke na ngoma mona stade poso yena on ndako na biso ka net ndako mo mo ete za na entrepôt. Voilà, maintenant ça na puis naye na na puis ya batu nyonso tu o ba ko soutenir ngai na ko lo bateke non mon ndenge sali bo faut ndima fali la faire faut ndima bango puisque je suppose que tant fallait à betaki ya ika ba warrior. Je suppose que tant qu'on fait la bêta qu'ils allaient à mingi pas gaulois. Donc si on est batona mi balé donc faut féliciter bango. Pour ba beti car na batuna bango. Mais on a la chance de bêta na batatunos. Moni donc il faut na cultiver ba villageois. Ba kofi fil ba ozala wana. Bata Barbara kanam ba kozala. Batu ya Zaiko langa ba kozala wana. Batu se dit que bata wenge il était comment Blaise Boula. A ozala wana. Batuna ye quoi même il mort ya physique maté mais na invité artiste tout bazala wana. Voilà, donc on a la chance pour tout le baquet, ceux qui battent bayete, donc mon ordre de PSMI pénaté, mais ceux qui fallait à l'obika qui non, pour se payer sangai. Au moins, le problème il a fallu les années. Aïbike, Azana battu, faut le bango, fallait Azana battu les kangai. Vous comprenez? Faut le bango. Tout le baquet qui fait répéter Azana battu les kangai. Mais bango bayebi valeur, il y a beaucoup de fleurs. Na fleur beaucoup dépend de la couleur moko te ko te ngana za rose ya ngana na sali bouquet te bayibi ke na bouquet de fleurs na biso wana muta makambo ya chorégraphie spectacle yé wana faut soutenir yé comprendre donc bayibi ke so ba soutenir donc ezali pe bolam pona bango tant congolais moko a gagné c'est le Congo qui gagne moni fali ça salango déjà bayimana arkeli yo ganze mo wana oyeba tena na américain na congolais bayimba mais ba gaulois pe bazela ko benga bango ba gaulois mais maintenant solo ba kombo ya faire bon ce que d'appelle ezali neni te mais ba gaulois comme le gona passion bazalaka au PC $100 faut yebise suke wana somba couper au sala bona te yo mo zana mayele na OK ne na $100 na osana nini donc ba gaulois baza mayele bayibi que non tant on a autant kombo ya faire donc automatiquement on a pour ça bazala wana bakozala wana puisque na so ba message mingi ba gaulois bi fait to zala wana dans la tranquille. Voilà, merci beaucoup mais quand même le débat peut comme stade faut 12h déjà tonda 13h déjà les colonnes c'est tondi Félix Oisé quoi ose la stade wana okota mutasuka akota na air non on a émission que to bana na 15h
message oyo en tant que responsable na collé tonde té mais tant ba yoka ki toi na monde portable ta c'est ba moto ba yamba mbango eh c'est bon c'est non vous comprenez voilà donc non parce que tant yozo c'est la bato c'est la yokota beaucoup c'est là on se rebanda sous nokité voilà na c'est là qui ne lo mo faire à ça qui bana concert na moi c'est comme ça on a annoncé qu'ils ont déjà que il faut madame tout ça l'activité na moi parce que bato mabe bazo profiter na molili pona ko yiba batu perike ko yiba batu portable banini tout ça match beta na herni kasi na ba 13h 14h mais match à butu pesa la mais na herni ba 20h 21h ozana fanatique mo fa uta maluku donc non seulement fa luka transport na billet ya concert mais fa luka suisse ka kolala donc mabe voilà côté sécurité on assurer ba congolais bato ba se déplacer ba rotala yo sécurité ni assurer ba il y a l'État. La sécurité à l'État. Oui, donc Konzinde, toujours sur la bango. Bango, nous avons compté na Gentini Ngobila, Mbaka, donc gouverneur Nabiso avec ça. Nous avons compté na généraux, oui, bah nommé Asika. Blaise. Donc on est surtout en base là pour na base sécurisée, mais sécurité privée peu ça. OK. Bah na on est britannique peu la sécurité na ninga bango. Mais sécurité c'est la synonyme ya agresser ba tout au contraire peut faire ça ba tout faut ba ba que non ba non ni ba ça les belé donc on a besoin de sécurité ba mettre consigne ezali que so bo moni mutu bazo menacer en tout cas faut ba za pona le kamuni kuna makoma ya senga nyongo kuna te ba bana nyongo spectacle donc ba zo ya pona batala sikoyo ndenge nini culture pays vie et aussi ça bango waze kwa aussi ça problème au batika na ngona mutu ya Michael Jackson bato bati lelo banda Michael akufa na monde mo mana mutalongo lisusi wana te on comprend souci ngana na ngosiko déjà problème ils a des fois au saranaté quoi voilà ils a des fois au saranaté mais un monstre d'amour à quelques jours il y a production dans le stade de Martyr tout le monde bengani ba musicien au baza pe na répertoire il y a culture pays vie et côté sonorisation soit côté musical partie musique quoi est-ce que ça na maramo te zozanga na et Rosan Absou Mukoloana, Rosan Abajesak, ba set and play. Oui, non, nous sommes en moto. Abimisi bilo on anda ko mena zinda côté. Bilo ba bimisa ngota zinda kwa sika. Donc, si on a bimisi bilo on anda ko seke, na déjà nanda kwa sika. Na makamna don na place na okende quoi. Na place pour remplacer bango déjà. Na remplacer mututé puisque ba onde ba yaki ko bakisa manor, que c'est na complet. Na olela na ba on a télévision, non bozong sa ba na zong si ba. Lelo ba fanatique ba lobana souffrance wana te tana lobaki mutu ka kei akozonga lisusu te bamoni yango mutu alongo apamba te parce que ezalaki na likambo moko boye areproche ki soit leader a reproche ki ye alors tant beaucoup na niveau ya kokabwana fo ezalaka ka libela mabeni omonaka na bamusicien bayaka na baentreprise na te ngai namonaka mabe te parce que eza so balongwe bandi kobimisa mabe na bino na télévision bofutaka bango te baza impayé et net indéro tout monde qui paye moko artiste no bengani pe je sais que tu peux na set and play balobi pe ça ba basili koti pe ça bango ba blo ba ça ba physique ba futa maraté ba production ba zoare lokoté mais les autres aussi chance à rozana yo moko monstre est-ce que vous pouvez expliquer na ba tout ba ota ba cultiver ba ota la biso parce que ils appellent image na yo image orchestre puis image entreprise nezobeba non ngana ko ba eloko moko omoni séparation ils ont faire partie na vie ya bato nzete kwesa makasa nango kwesa ni ko kufa be poko ekola soma nzete kwesa makasa zani ni po ekola lisusu moi si so azana zemi c'est-à-dire zemi na fasa nango 2 ans te faut bimisa mona ona sinote mabe de ezali kaka séparation ezalaka na vie ba séparation pour ezali ba bénédiction ona roba ke ko ba longoli osende voilà donc ngai nazana problème moko te na bano balongwe même mabe na bango ngam na ko lobela ngote moni o bango bazoloba wana ngana olobaka aboye oya banda ma séparation na mokili comme on a Satan le diable Lucifer parce que botuna na bata Satan nanu neti Satan na nzambe bawela ini botuna bango nanu o comprendre que mutu musuba se séparer na epoka ka ah tala neti nzambe nenga za glori neti yo Satan atuvani na ore prochaine nzambe soki mutu alinga lukilo mabe akolukela okaka est-ce que d'après nzambe za futa Satan te to basomelaki voiture te to likamoko boya mono ezali kaka ke Satan akomi na idée moko boye oazo partager en son nzambe te voilà donc so bato bakabwani botunaka te ezalaki faute ezalaki ndenge nini
bamabe mosusu bamisie basalaka nakoloba ngo te parce que ezodépend na carrière na ye kolongo na culturel elingi oloba teke carrière na ye esili faut protéger bamusicien soki bango bazotrouve plaisir ya koloba te ngai boye na boye na boye bafanatike balanda biso baa bazoba te bayebi ke non bamozoloba wana bon et puis tokende epai tozonga epai yo oza musicien soki olongi na orchestre bato bazozela nzembo na yo papa bazela discussion sika te osomona bato mo bavandi banano Glody rappelenga nano na 2000 discussion yakuti nini nango na mokili te discussion batia yango lokola disque te discussion batia yango lokola clip te boprofite bosala biloko oyo kotika bakomona bino olia kosala badiscussion non ça ne sert à rien papa oyo bazalaki na yoka lokole alongwe tomoni mama asali viva Kester azalaki na viva alongwe tomoni mama moko Victor ayoka banzembo musique na biso esalama bongo oyo bazalaki pa tabule etango baza kolonga bazobisa banzembo discussion te voilà oyo azomona ke azodiscute donc aza na temps ya kotravaille te quand même so ovandi ezoderange te pouvoir ndeni bano bazalaki pa na yo yo ozolinga cestadire olingi tosolola mpena likambo nini te ndenge natuna kaka donc somona moto aza na bonne santé donc aza na bolingono ya sika oyo tosomba voiture aza na bambongo na ye amibomi bato bamibomaka ezala bato baproblème ngai naboma concert na nga cestadire nayebi vinaki moto akojouer rôle important oyo mpe rôle important mais bolongwa kaka ezalaka te mpona sepelisa yo ezali ke bango bazalaki koyokana basalanga chantage c'est-à-dire toloba ndenge nini jour ya concert to avant concert faut pas bloquer baportable na bango baoblige nga makambo moko nasala soki te bakobeta te ala nakoyaki na bavoice wana bon eza ndenge wana babloke baportable mais c'est intéressant baba naza kobloke kaka sikoyo yango nana natindi bango nabengani bango nokinoki bablokaka déjà yango surprise yango sikoyo naemonana nga na mwana nzambe voilà donc namoni ke non nzambe alakisi ko alobi keba et puis ntango natali boye na Olympia basala te baévénement minene na culture pays Zénith basala te tokobeta na Harvard université des États-Unis basala te donc ça dit ke natali nga bino bagrand rendez-vous na ngai omonaki nzambe apermete ateke bato basala oniko insiste mpona donc babato moko nakosala na bango so eloko te na vie voilà baza bato okosala bango eloko te na vie mpo toshite na yo jusque là sponsor nini déjà baomeka kocontacte Félix Oise kwa mpona production na est-ce que eza na bato baocontacte déjà bazoremplir bacondition te to eza na bato déjà baye déjà na lisolo te mais sponsor ezali bato oyo baza na souci ya baartiste na biso misusu mpe bazaka accompagné ya masanga te bazaka accompagné ya cellulaire te mais soutien ezali makasi ya kosangana te et puis nakoyebisa mpona bato toza na Ola Motors ya Olivier Luzolo Amour azali concessionnaire ya bavoiture c'est-à-dire ke ye o voiture ya sika to ya occasion o couleur o tol o nini nyonso tu ya sala donc ndenge kaka ekala ozwa koyoka sosimat ye sikoyo sotimat ya kilelo nzambe asala mikolo donc blague kutu eza te sponsor na ngai sikoyo c'est-à-dire ke moto ndenge wana c'est-à-dire ke akoba banyonso bovanda na bino kwa toye mo sponsor mais omona afise lepasa na ngai ocomprendre omona bon mpo so nayebi te so nakotanga bakongo mosusu lokola top congo aza na ngai omona Paul Muntu donc Beka brasserie de Kinshasa Ain Ken aza na ngai donc naza na problème te question nini parce que fo bazala combien parce que sponsor akoya wana lembusunga mona na moko lekai ozomona mes condoléances c'est-à-dire que fo ya fo zana ba moyen koleka ngai neti yo za wana pena okosambela nzambe nzambe na wasa mpo neti yo priere nyokosala mpo bolamu oyela nzambe mwana nzambe sikoyo fo zala motu mpe ya mwana nzambe kwa so omoni moto aza na nga te mingi aza de l'autre côté voilà eza mingi bato donc ya nzambe kwa bon nzambe parce que na famille na nga bayebisa ngai kosangisaka motoki na yo na ya bato nyonso te mitoki miso eza bien te ozomona yo omoni ndeko na yo wazeko azobeta ofandi kaka lokolo to blende yo kasenga na obenga yo te tobengo te mais ya bato mpe oyaka te ya bato ngai naza na eloko moko na comprendre ke moni bakonzi na kati ya Congo bato mbongo ya Congo baza pe na baproblème na bango totika kotumisa bango moni faut comprendre bango so moni moto aye na makambo na yo te lembo so oyebili na ndenge moto mbongo lembo so sakoya kombo kaka moto etikala voilà donc bato oyo bazala na souci ya culture basi bayaki déjà basi basoutenaki déjà mpe bazosoutenir voilà po tosisa na yo monstre d'amour nayebi te message nini okopesa na bacongolais nyonso baotala tosalami wana congolais moto asali bongo nalobi na yo ezali événement
il y a monde mobimba pour spectacle au salama wana soko za mutu pene normal au mona minaka bon ata pendant 15 minutes photo le Michael Jackson parce que yende atikila biso na défaut on a déjà TikTok na Fabregas on ngeza danger en tout cas ça bien mais zora clip moi ya Michael Jackson ata ba 2003 on a eleki na TikTok moni bilo ça nga bien te ngona comment voulez-vous biso on a 2023 mais ya Michael il y a 2001 il fait les kangoka ya no moni ba congolais to sangani poto bunda contre les américains siko ba tout tangi comme on a ba fali ba faire ba to ba bon bosse na ba américain to na mutu mo so ça spectacle ba on to ba siminga siko ba bino kene siko donc on a un soutien à Fabregas, soutien à Héritier, soutien à Ibrator, il y a Buna Filé, ça dit que Bangout, il y a Kofi Olomide, parce que bon, on a Kofi Olomide, on a donc les murs de la matation. Ça dit que espoir yamboka, blague exatée. Bon, tu me souviens le bakaka, t'es bobo na bonté, type on a botama pena non na talent. Comment qu'on ça la banzembo banda ka ti le za la ka bien. Moment na Congolais expliquer au kaka ibu salate. Alinga expliquer au kaka ate moko soutien nazana ngo ya nyoka longo vie bombas ya papa bombenga ça dit ba mikolo presque nyonso tout bana soutien ozui bana wenge tout le monde me soutient voilà ya wana bo se poser ba question mingité nengo lingeza la mona nga ya suka vraiment bo ça la déplacement présence na bino comment lokola mbonda moni na fête ta batu baleki mingi parce que ba débrouiller kaka monde sur place pour so bo timo na place te bosko yo bobi na ndenge ndenge pe batu bakoma so batu bazate mona bilo musu bo préparer ki bozo na courage à exécuter en côté mais ngai na zotala ka batu bazali boso te na batala pe na streaming batu bolanda biso na musika photo betela pe bango donc soki yo na ba journaliste mususu na ba ndeko bazali ba ko beta li solo na ba émission to beta li solo na quartier pour batu musu ba éviter que wase kwa robeta boye bisabato ba cultiver ba koma ebele soko za na problème ba koma ngona mapatate ko kanzine ba nyusu ba éviter okoku fela papa na yo to mama na yo yo kanzi yo ne mutu eza ya envahir yo mais batu musu ba éviter musu ko ayibu tuté ko za na problème matanga donc il faut yebisa yi binonde faut yebisa bato que non il y aura un événement mondial quoi mais au salama na Congo car ndeti ka francophonie za likamo événement mondial mais au salama wapi na Congo. Voilà, merci beaucoup Monstre. On a habité quelques salutations dans bateau bataillé. Oh, donc c'est difficile. Kobo sanate me na kozangi sa ba kombo ezuluki na ezuluki. Poto kende liboso, tia kondi malikolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli. Forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisanyo sopo na ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te